Ça va, merci, merci. Nazalaki koloba boye. Changement wana kombo narango Félix Tshisekedi Tshilombo. Candidat numéro combien? Candidat numéro combien? Félix Aza numéro combien? Azali candidat à changement. Félix Ayoke la cabase. Akoyoke la peuple lobby. Congo France, boy madame Nakati a tranché notre solara, ma solo Italie politique à Mboka Congo. Merci vraiment l'équipe technique Nangaï, Namoni, ma caméra. Christian Touré Kenzo, merci beaucoup à mon patron de Didi Pumba. Babi Ata maladie, mais tout ça, Moussa, pour Moussa, les papa, maman. Et pour empêcher ce Luka, parce que maladie est rapé et Kendaka. On a aussi merci beaucoup à Gisèle Tati, mère double, moté ma France, Juklo Winner. Bakolo Kanya Kanakati à Londres. Merci beaucoup à Michonoka, maman Michonoka, maman Met habité en Allemagne. Nastoza lelo awana kisenso. Hein, José Nsango, papi Nsango, aebi terrain oyo, aebi kisenso bien kolega ngai. Tu as le kisenso, tu as un message au secrétaire général. Il y a IDPS, moi, je Jean-Marc Kabundo, Anzolo, Balelo, Awana Kisenso, là, militaire, moi, Kisenso, parce que depuis que le président Félix Tshisekedi Azana na Est Kuna, na système Kaya Fachi vite, Babiso Obeli, Olingola Mukana Pongi, Oboni Soto Mingai, Omeli, moi, Fachi vite, faut salo, moi, Lengi. On le te moi, Jean-Marc Kabundo, Alinga communiqué, na base na bango, ya. Kisenso, zanga mbongo meza na base. Na zanga mokote na zala ba moko pe ba combattant IDPS o makasi o balobaka. Yene toro ba ko bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Babi Est Melibino. Jamais Melibisote. Boyebi très bien que Jean-Marc Kaboun azamwa na limité. Awa to inde na Kisenso. Tangwaye awa a été na cadre ya ki secrétaire général ya UDPS. A été na cadre ya ki candidat député national ya Moamba. Wana ça va. Mais celui qui a été na cadre ya secrétaire général de l'UDPS bino moko boyebi. Yango terrain eza ba candidat ebele. Jean-Marc Kabundo a ko annoncé na ba électeur na ya Kisenso. Bayeba que changement est commis déjà siko est commis pembeni. Yangonde herba kokende ko voter ba ko voter utile. Voter utile c'est voter le changement. Voter mutoyo a comprendre ba valeur démocratique. Mutoyo a yebi très bien que Kisenso kota na ndenge toye. Balabala ezate na Kisenso. Mi Congo pas si to souffrir pour na koma na terrain oyo. To sali plus de 3 heures du temps pour na kolonga na limiter a tina Kisenso. Balabala nyoso okufa. Mais les candidats ont voté dans Kisenso en 2011. Bazawap. Kisenso est venu, Kisenso va souffrir d'une manière incroyable. Yangonde, Jean-Marc Kaboun, en tant que candidat député national. Bana Kisenso va faire chance, va voter massivement, de la sorte que tout le monde a candidat au député à l'Okuta, au Liboso, Basalate, Bisonde Tobongisa Yango. Yangonde toko profiter pour relancer message na bana nyonso ya Matete Lemba Origini Ngaba boyeba bien que machine à changement est en là. Jean-Marc Kabundo zobonga après qui sait tozo qui ta côté nyonso wana tout juste pour koyebisa bino que voter utile. Lorsque vous allez voter utile, yeba que avenir na yo et kozala vraiment merveilleux. Yangonde tozo senga ba congolais tout Bota la candidat au besoin voter, Azala Moutoumoko ya changement. Ce qu'on monnaie longue, il y a Jean-Marc Kaboun, voter. Et si vous avez candidat, Jean-Marc Kaboun, vous avez Fatih Tshisekedi Nassima. Voter candidat, on a un changement. Aza porteur, il y a changement. Et en Gonde, on a un coordonnateur, il y a décision finale sur le plan national. Nous avons membre de la décision finale, nous avons que la population dans le bureau de vote. Toyebi comment bazo entretenir le coutant dans le bureau de vote. Mais décision finale, bisiganyo soboza. Boyeba que
bozala ba témoin na bureau de vote pour bobesa biso ba résultat na suka bo vendre bango jusqu'à tel point bakokanga ba bureau de vote. Yango ngai étant votre coordonnateur nazo yebisa bino que décision finale na biso eza que tout doit changer et tout va changer maintenant. Yango nde bozala clair bozala misunga toleba ndenge nini ya kobenga na munguna doyeba banguna bazolela déjà national ndenge eza toyebi ke président Félix aza na este nde eza na babi lelo bakokende soki baza soki na uvi soki nini yango wana bavile na bango wana ya este wana balobi ete este meli Félix Tshisekedi bomeli pema mama yeba que est eza ba grande ville te ba grande ville eza ba village eza ba territoire eza yango machine électorale Félix Tshisekedi akiti na est azokende nde na ba village bango bake kuna bazosoka na ba province na ba grande ville bakimi bazongi mais biso tellement que toza système à lisu likolo ya lisu toyebi ke bandoki oyo sima bakoloba ke Shadari a gagné na village boye bavoie ebele mais yango nde machine électorale Félix Tshisekedi le président Android que je salue en passant azokota tina ba village tina ba secteur azokota partout makolo vélo ba pirogue nyonso eza ba moyen de transport oyo Félix azangati ya komata mpona korejoindre ba électeur na biso nyonso mpona mbongo mama nayebi soko makambo ya mbongo tokosalela yango deba na media te oyo baza mbongo lelo soki botali lelo soki botali majorité mobimba candidat nini azosala campagne lelo baza te tozo idps ne tozoloba toza préparé en tout et pour tout eza nde soni ekomosala bango Félix azotambola na message ya changement ya ke peuple akende vote ye mais bango bazotambola na message nini ya ke non koma na bureau so komi na bureau senga bulletin papa nde campagne ya l'américaine oyo yango wana oza nde zoba okozwa na ata voix moko te ata voix moko seke eza te yango nde tozebisa bango campagne ya l'américaine yango wana biso tozokende na bavillage nyonso na bavillage ya Shadari tokomi wana ye moko atikala onyata yango te ye moko Shadari atikala onyata wana Fati aza kuna lelo Uvira lobi ekweyaki lelo Fati aza na Butembo abandiki eza te plein à craquer bino moko boyebi de pes sans commentaire Fati mbongo ezotambola te boyoki bango na Équateur ono na kolongwa wa te bo bayambi ye te na kolongwa te soki mbongo na ngai esili te o zanga mbongo bezala na bato toza na peuple toza na base bokasabela lokwa bolonga baélection parce que bafuite ezobima balobi ke mwana mboka Félix Tshisekedi basombi ye akomi candidat FCC mpo andimi kosangana na Vital Kamerhe ba ndeko journaliste bino moko balobaki ke boyokaki mpe ke mwana mboka Félix Tshisekedi azwi 30 millions de dollars soki 300 millions de dollars bamontant ezalaki ebele na bato to misusu balobaki 70 milliards bato ebele banyimaki balobi ke Tshisekedi atrahir peuple mais lelo bozolobaki toza mbongo te ya kobattre campagne 30 milliards wana eke wapi soki tozalaki na mbongo wana tolinga tozwa budget tolinga tosala campagne à l'américaine mais lelo bokobaloba tozali na mbongo te tokundi mbongo wana ou bien tozwi yango tobwaki yango na mai yango nde tozoloba lokuta eyaka na escalier na ascenseur mais vérité eyaka na escalier ekomaka mpe tozobattre campagne oyo na bacondition nyonso bisika kokende makolo tokokota makolo bisika kokende na velo tokomata velo oyo ya moto tokozwa moto oyo ya voiture tokozwa voiture oyo ya avion tokozwa avion moto akointimide biso te ya pirogue tokozwa pirogue po totambola Congo mobimba air tokolongwa est ti Équateur tokoutilize moyen de transport oyo babengi avion wana boyebake biso tozoutilize bamoyen nyonso de transport po toboyi prétexte ya lokuta nsima yake village wana nde bavote mingi bavote kingandi mingi kuna koleka UDPS yango tolobi ke tokokota bavillage wana tozala baimage
lakisa vidéo tozande na vidéo tozosa ba image ndeko Eliezer aza kuna komemela biso ba image congolais to comprendre. Merci beaucoup. Ngana parce que le IDPS Ndezana bokwei. Voilà mbongo te bosa campagne à la congolaise. Bozo kabola banzela mai bozo pasola. Baki ba kodina na nzela mai. Za kosamba za kokute. Makambo zoloba, hein? To expliquer yango. Likopa na bango ekoti mobulu. Tolobaki même à pied, le président battra campagne. Même à vélo, le président battra campagne. Même en moto, na hors bord, mon exemple. Na ville ya nini ya Uvira bakangi nzela likolo président lobite na zwa pirogue to katsa koko marazo koma na Uvira akatsa maibo tombe batu bakangi so babi ozoelaka likolo biso pe to na besoin to yoka meeting epesami. Ça dit c'est que nous devons comprendre bandeko na ngai politique eza polémique te eza musique te toza na posa ya message pe programme oyo memela batu. Toza na posa te ko plein to mona yango na 2011 avec notre docteur le fait docteur Etienne Tshisekedi ba plein betama ya ndenge nyos mais tellement stratégie zalaka mukie ba iba biso bokonzi yango lokola to ebie ke pot bo gagner bien faut bozala na coach ya malamu yango to bendaki joueur transfert le plus cher au biso moko IDPS tozo benga ngo transfert le plus cher la magie de Camere. Oyeba beta bemba na 2006, na 2011 abima 3e, to bendi sous pene ya le choix du peuple Fati, o te bien que bande kwa est merci na obo sali pour polémique esili. Banda lo baka Kinshasa ne fief ya IDPS, maintenant tout ni bande ko na réseaux sociaux. Bongo Est, Bongo Goma, Bunia, Butembo, Beni. Tiko bientôt lobi na Maniema, bino moko boye ba rapport le la za la Butembo. So lobi na Maniema. Et si Kamarambo Sali, Tonito Laksake, l'IDPS c'est parti du peuple. L'IDPS c'est trôné au la démocratie, pena changement. Botika ba polémique, toi na posa nangote. Bisolo kotolingi kaka, changement le 23, élection ou rien. On s'est préparé pour les élections. Et ça n'a pas si, peuple a solinga changement, a oluka voté, candidat moko. Azolo bana peuple ke, bokende na ir, botuna ba bulletin. Na pesika exemple oh. Moi non à ça l'examen d'état net maman journaliste au ça l'examen d'état na 4 examen d'état ça na ba item est-ce que ce mona mutoya un examen d'état na papier duplicateur bako bengano ozwa kutu accepter yango te bi que peuple congolais oyoka yote eza distraction na polémique ozoluka to na posa na ngote l'IDPS la machine ya opposition ya Congo tika na yo to gagner to bengala Shadar na kimia parce que Shadar aza na argument opé sa bisoté to lingi continuité souffrance te to lingi continuité insécurité te to lingi continuité chômage te to lingi continuité ya impraticable ya banzela te tala to uti kingabwa poto koma awa na niveau ya nini ya Kisensu na gare précisément la rive là to sali 6 heures du temps pour na roluka nzela. Vous comprenez de quelle manière tozo battre campagne to limite to battre campagne à la congolaise parce que nous sommes des Congolais. Biso to yebi campagne américaine te mundele sa bongisa poto ko tamboleza eza facile. Pour na relaxer to za na souci à peuple tozo battre campagne à la congolaise. Nous sommes ici na gare précisément na rive là côté na commune à Kisensu. Candidat numéro 490 la députation nationale, le secrétaire général, l'androïde, Obisoto baptisé secrétaire de la nation. Parce que l'IDPS est la partie des nations, il y a Obisoto Biyaza secrétaire de la nation. Peuple a repéré confiance, et ça a un bon côté, il y a un moni, tout ça, awa, maman journaliste, merci. La témoignage sur l'IDPS, c'est l'action dans le monde entier. Pour le l'IDPS, c'est un bon côté. Mais la mystique a fourmi, Mundela za témoin. Il y a un failli, Mundela za témoin. Mundela sa témoin. Nayebi ke ozano candidat à la députation nationale. Oyebaki ko ozano président yango posilaki na national. Sala musala national présidence tikela numéro 20. Fati 20 nde makambo. Bazo wapi IDPS. Yambongo total. L'accès bien mona papa sota kuna. Bazo wapi.
Maman, est-ce que c'est Bozali? C'est que c'est Bozali. Tombe la papa Nicolo. Tombe la Nicolo. Balobi, tout le banzale, si tout le banzale. Allez papa, papa, allez papa, papa, Jamaica, Kabila, allez papa. Alors, nasepeli mingi ndenge boyambinga awa. Mais avant na banda discours nangai, tika na ebisa bino ete na partager peno bozali komona awa. Namoni eta ya banzela kobanda kuna na utiti pona koma awa. Namoni pasi bozali nango. Nazali komitu na boye. Nazali komitu na boye. Bino batino vivaka awa. Bambula na bambula. Nazali komitu na peine bozalaka na yango. On dirait net bozali abandonné. Bozali net na Congo te. Kisenso ezali abandonné. Parce que na koki kondima te. Commune ya kati ya ville ya Kinshasa babalabala ezala boye. Ezali pasi pesoni mingi. Na yango na ebisi bino boye. Avant na loba pona ngai moko. Na koloba pona ticket gagnant. Na memeli bino ticket gagnant. Na memeli bino changement. Na memeli bino courant. Mai na balabala. Ça va, merci, merci. Nazalaki koloba boye. Changement wana kombo narango Félix Tshisekedi Tshilombo. Candidat numéro combien? Candidat numéro combien? Félix Aza numéro combien? Azali candidat ya changement. Félix ayoke la base. Akoyoke la peuple lobby. Gamoko na moni pasi bozana yango awa. O bozana yango. Na banziete. Na banziete boko voter changement. Na banzi ke boko voter nini? Pour ceux qui vont voter continuité ya pasi oyo. Na banzi ke dans 5 ans boko bimabino nyoso na kisenso. Na habité dans 5 ans qui sait ce que vous allez nini. Alors bossa l'attention. Bossa la keba. Bomoni bakomi na ba pancarte na bango. Continuité ya pasi ya ba congolais. Continuité ya pauvreté. Continuité ya malheur na bino. Na sengi na bino bon voter continuité te. Bon voter rupture. Félix Tshisekedi azali candidat ya rupture. Azali candidat ya bonheur à peuple congolais. Kaka ndenge bino boyebisaki ye longola signature a longoli yango lobi bokotelemela ye akosala balabala. Lobi mokolo bokotelemela ye na kisenso akotiela bino courant na mai. Lobi le bokotelemela ye na ba marche awa Félix Tshisekedi akozonga nsima akoyoka mwana kisenso. Ngai boyebinga bien. Na base ete boyoka kaka na télévision, na ba radio, na kosaka te. Tozoka na bien. Nazali Jean-Marc.
o boyo kaka ndenge nazali awa nazali koyebisa bino boye nga nabangaka kaka peuple nabangaka kaka nani mutu mosusu te bozokanga bien bozokangai nabangaka kaka peuple na nzambe kasi mutu mosusu ata alati pete kobanda mutu ti makolo jamaka banga te bozokana lobi ler bokonvote Félix Tshisekedi nalobi bolanda ye te bana kiseso boya epa na ngai botunanga ke Jean-Marc yo mutu omemela biso Félix lelo tozali wapi tozokana kaka ndenge natelemaki nalobi baza lobi longola signature nakoyebisa ye mpe ke base ya kiseso elobi boye tozokana nasalaka politike ya lukuta te nasalaka politike ya mbongo te soki nasalaka politike ya mbongo nalingaki natelemawa te bozokangai naboyi bavantage personnel ebele kaka mpo na peuple nazali kotambola na nzela mutu oyo bomoni ye kombo na nani kombo na ye mobimba nani naza na nzela na ye nakoki kotrahir peuple te entre Ler Tshisekedi Etienne akufaki baprezentaki nga bakesi mibale kesi ya mbongo plein na kesi ya mabele boyebi naponaki nini naponaki kesi ya mabele nabwaki kesi ya mbongo na yango nazali koyebisa bino ko Félix Tshisekedi na Jean-Marc Kabunda tozali na projet kitoko mpona mboka oyo tozali koreve mboka oyo ekoma état de droit esika ata musika kuna ozali protégé na justice ya mboka na yo ozali protégé na la police ya mboka na yo ezali na mutu congolais oyo aleki congolais mususu te soki ozali na mbongo na yo ezali ya yo na famille na yo soki ozali mobola congolais donc pouvoir ya Félix Tshisekedi lobi ekozala pouvoir ya babola ekozala pouvoir ya bafaible ekozala pouvoir oyo l'état akotelemela mutu nyonso akoviole droit na liberté ya pauvre ezali pouvoir na bino namemeli bino ticket gagnant namemeli bino mutu akoprotege bino nabanzi ke lelo yo soki ozwi problème na mutu ya mbongo yo ozali na raison mutu ya mbongo akokimisa epa na yo kasi bitumba UDPS abundi banda 1980 bitumba Félix Tshisekedi abunda bitumba oyo Jean-Marc azobunda mikolo nyonso eza ke lobi Congo ekoma état de droit Congo ekoma mboka oyo justice ezali likolo ya mutu nyonso Congo ekoma mboka oyo magistrat juge azali na pouvoir koleka ya ministre azali na pouvoir koleka ya président de la république parce que na constitution na biso na mibeko na biso bapesi pouvoir kaka na juge moko mpona koboma soit mpona kobikisa na constitution na biso nulle part bokomona balobi ke président de la république azali na droit ya kodécréter liwa ya mutu kasi juge akoki lelo kodécide alobi ndenge yo bomi mutu yo mpe bazali koboma yo lobi donc juge lobi akozala na pouvoir nyonso mpona koprotege peuple tokozala na pouvoir oyo peuple congolais akomi sentir réellement epa na bango ata ozali kuna na se na mai mais ozali komi yebe te nazali protégé nazali na président de la république soki nga naleli kuna na mai ye akoyoka yango na palais de la nation akoyoka yango parce que chef de quartier azali awa bourgmestre azali
maire de la ville azali bato nyonso wana bakomemela ye cri na yo ti na palais de la nation. Tozali koreve Congo nini? Tozali koreve Congo oyo na kosenga na président Félix asa la grâce présidentielle bafongola ba prison nyonso babimisa ba jeune nyonso baza kuna bazali kobenga bango bakuluna ba jeune wana bazali ba victime ya pouvoir oyo nde sali bango ndenge wana tokofongola ba prison ba jeune wana toko recycler bango tokotia bango bisika bakotangisa bango musala po ete bazala utile mpona mboka na ba prison wana tokotondisa bakulu na cravate tokotondisa bakulu na cravate kuna tokotondisa bakulu na toge bajuge na bamagistrat oyo bazali kosala justice te bango nde bakokota kuna. Tozali koreve Congo nini? Tozali koreve Congo oyo na ville ya Kinshasa 6h du matin 80% ya ba jeunes de 18 à 36 ans bazali kolata casque balati salopette bake kotelema na rebus po bakende musala. Ba jeunes wana leur bakosala musala leur bakozwa salaire kitoko bakosala lisusu kuluna te. Bajeune wana bakozala utile mpona mboka oyo. Bajeune wana bakosala ujana te parce que bakozala na misala. Tozali Félix Tshisekedi parce que nga nazali na ye nga na ye tozwi éducation pa papa oyo a éduqué biso boye alobi entre peuple na mbongo pona peuple donc pona peuple ezali kotia intérêt peuple liboso donc kotia intérêt peuple liboso ezali kokanga miyibi nyonso oyo bazali koyiba mosolo ya l'État parce que mboka ezali kobeba na moyibi ya mosolo. Bozali komona lelo mutu azalaki locataire soki batie ye bourgmestre 6 mois après akomotonga ndako ya étage. Tozokana tozali koluka pouvoir lobby oya ministre soki akotaki na ki ministre locataire akobima na ki ministre wana kaka nani au salaire na ye toyebi yango toko calculer salaire 9 fois 12 mois fois 24 mois oyo asali na ki ministre to calculer valeur ya ndako atongi soki équilibre ezali te tobwaki ye na prison parce que ayibi mosolo ya l'État nayebisa bino boye entre mutu oyo abomi mutu moko na oyo azwi un franc na kese ya l'État oyo azwi un franc na kese ya l'État azali criminel munene azali kosala criminalité munene koleka oyo abomi mutu moko parce que oyo ayibi un franc l'État abomi mboka mobimba abomi république mobimba abomi ba génération ekoya abomi ba jeune nyonso oyo parce que avenir na ba jeune nyonso oyo ezali compromis na ba miyibi ya mosolo lelo tozoka na malamu nalingi ete bino ba jeune bozali koyoka nga lelo ba jeune bozali koyoka ngai ba jeune baza wapi bona musamu ça va boyoka nga ebisa bino boyoka nga bien nazali koyebisa bino boye ndenge bozali awa bolongola distraction na mitu na bino boyebake pays ezali bino mboka ezali bino bondimaka te
mutu oyo azali koyiba mosolo ya l'État azali komemela bino pa 1000 francs na ba 2000 francs. Mutu wana azali criminel, azali koboma avenir na bino, azali koboma avenir na banani, azali koboma avenir na nani. Oyebete soki bokoli na mentalité ya koprotéger mboka ya kolobete poto ya courant oyo bomoni poto courant wana, poto courant wana ezali bien public. Bozala na culture ya ke soki bomoni mutu azali kodétruire poto wana boconsidere ennemi na bino nyonso, parce que wana ezali bien public, wana ezali bien oyo ezali koservir bato nyonso. Boloba te ke ezali ya l'État. L'État aexistaka soki citoyen azali, soki bino bozali te l'État ekozala te, l'État ezali bino. Bozala na culture ya koprotéger bien public, bozala pe na culture ya koconsidere moyibi nyonso bazali koyiba mosolo ya l'État net criminel pe ennemi na bino. Tozokana donc lobby Congo lobby kozala Congo a changement. Ngamoko na kiti na kiserso namoni pasi bozali na yango, bozana balabala te, bozana mai te, bozana courant te. Nayebi te soki réellement na kiserso bato baliaka penza normalement. Namoni yango nazali komona yango pasi eleki. Toyokana na yango changement ezali na maboko na bino le 23 décembre. Est-ce que tozoyokana soki bolingi changement bon voter numéro 20 na présidentielle, bon voter Jean-Marc Kabunda numéro 490 na élection législative nationale. Bon voter pe Kajoso Kasindi Yeoy numéro 86. Est-ce que tozokana bien? Nazali komona boye peuple na biso parfois bozolinga quelque chose et son contraire. Bozolinga changement, n'est-ce pas? Bozolinga changement, bolingi balabala, bolingi maina courant, bolingi justice. Soki bolingi yango bon voter chadarité. Nalobi nini? Bon voter nani? Bon voter nani? Félix Tshisekedi pona nini? Son changement. Parce que ceux qui vont voter dans la Wana, pas si n'a pas de continuer. N'a même pas candidat à changement. Ceux qui voulaient bolingi changement. Soki bolingi balabala, soki bolingi courant na mai, soki bolingi misala, soki bolingi justice na mboka oyo, bon voter ndakala te. Sinon boko voter pasi na bino, boko voter corruption, boko voter détournement, boko voter liwa ya bana na bino. Nga naza komona boye naza kobanga soki pouvoir oyo et continuer dans 5 ans na kise sobutu ke kokota te, parce que pona koma wezeki pasi mingi bokozala obligé ya kobima kise sobokende epai mosusu. Kasi soki bolingi changement, soki bolingi babalabala nyonso basala ngo, ngai kozwana neti témoin na bino, bozwana lelo neti nani? Soki Félix Tshisekedi a gagné l'élection, pe a gagné yango, bino bolanda yete, nga navanda kanambo amba. Soki bobone sindite, bobandi marche kobanda awa kisenso, tire pa nangai.
nalobi nini na pouvoir ya lobi toyokana bakobeta bamanifestant gaz lisusu te tozokana bien peuple bakobanda otambola na balabala ndenge bolingi. L'élection Congo France bomuyoki message ya mwana mboka Jean-Marc Kabund ndenga ekosola na base na ye ya kisenso mboka batu komina bato José Ntangu komina bato ya Papi Ntangu le fond to jacket to mwana mboka Jean-Marc Kabund koyoka message à Jean-Marc Kabund de Salionde. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la parole au Pessingaye. Oh, oyo, message oyo, tomoni angolelo. Eza neti Jésus mokolo akufaki akotaki na libulu asalaki soki 3 jours. Lokola nzambe ayebisaki biso toko buka nini wana soki nini o mokolo misato tokoto Jésus alobaki tokotonga ngo na 3 jours. Ezalaki message très profond na bato bazo sosola ke oyo eza nini message oyo towuti kozwa awa ata lingala na ngai ezotengama muke boyokela ngai mawe na chiluba mosusu bakoyoka na bango te. Bon naobaluka na ngai mukenji tuli bahete jituku lya lelo enchanza buni delivrance total wani tetu bana ba mukisensu atuli bamwana muntu buyeu tumva kumukenji wani vumubenga makuta mukalenga kabila bwani kutraire peuple congolais yangwana tomonike azana bolingo a peuple congolais nao senga bande nazoluka batu na biso nyonso bana kisenso likambo ya tribalisme ezala te toyebeke ata muluba nanshe mukongo nanshe mungala nanshe muswahili tuji bana bajitunga lya Kongo tusungulayi muntu limu akufile jishintuluka ha mujitunga lya Kongo wewe nga yebe kiri mumanya bwani muntu limu ameme kusungula ngani kali meme nyingu ngwambili bimpani muntu limu akusungudi bubu muri mfumu wajitunga mwakwiji wa bana ba mukisenso tusungulayi Jean-Marc Kabunda akabunda kiri mwakutoa kuile kuji mfumu wetu wajitunga bumuji Felix Tshisekedi Tshilombo kiri mukumba na bwani mulo mvita bili mu 30 nibisambo kayimu akuri kutalya muntu to tetu bamusungula jituku lya lelo njira wa mwetu mukisonso tutuba urumani tutukanga bishwa tetu kufika kunjira wa kabudimbo katwino tuheta mushindo akufika kunjira wa kabudimbo to aturi tumusungula yeye mwabeu turi bali batoyelela kabudimbo mwabeu tumwana mushindo wakwikara tukasumba bintu kumate tulana yangwana mama lobi nalo banana chiluba soki toponi toi babali toi ça qui dit là toi ça qui dit là toi lingala mama lobi nalo bananga na chiluba nazali na kosa na talieta no bato sali po bande la pe mususu pe basa nini merci vraiment la dame Congo France les alaki omoni de relation mais ko communiquer na Chiluba muke ba la ko ba parce que tolobi non à la tribalisme il faut combattre loko wana parce que loko lingi renye mingi na kati ya Kinshasa ils ont régné partout dans le monde entier donc to linga olobati ke nga mukongo nga muluba nga lino biso toza batu moko en tout cas na pesi merci beaucoup na mwana mboka na bandeko la rai merci beaucoup merci beaucoup à mon patron Titi Pumba, merci beaucoup à la famille Congo France, merci beaucoup à Christian Touré Kenzo na montage. Lisette Tati mère double monté ma prendre Giclo Winner na Londres ba mbote na yo ba kolo kanyaka bato ba beta traversas missiono ka mama bibi shonoka mama met habité en Allemagne. Mama beli Ligue des Stars évangéliste Pacheko Kuiti là honorable Odinabi na kata Suisse, merci beaucoup à Tofla Kubinga pe na kata Suisse ngala bito tani balasima. Congo France.